Bonsoir chers compatriotes congolais. Bonjour d'abord, toza osala vidéo lelo pour na kobeta masolo ya combat et puis par rapport à l'actualité eza koleka lelo. Nous avons un sérieux problème parce que quelques individus, quelques inconscients baza koluka va faire dynamiter résistance na mboka ya France, na Europe, na diaspora à travers musique. Donc balingi bazong ça va musique wana yaka na distraction eux ils ont empêché Batouba réfléchir sur Hippolyte Kanamba alias Kabila. Ils ont empêché Batouba réfléchir sur l'impérialisme anglo-saxon bateau baza ko abrutir ko assujettir peuple congolais. Donc lelo pour notre sabino que za rabaje na bango botala Facebook partout place ni baza ko lobela sou Kabila, place ni baza lobela ba massacre, place ni baza ko lobela génocide au sama Congo. Partout et comme il musique, akobeta te. Je dois rappeler que Moutou a sala rabiso ba problème na marobeta la musique na potezara afali poupa. Déjà en 2012 à Betaka na Zénith 2012 tout 2011. Et que ça ba trouble et aggrave na Paris. Mais à Betaka quand même liboso à 20 personnes. Ayeko bandela sou kotia libaya na Alizé concert ngo to anila ka yango. Sima aye na Bruxelles na Mirano. Tu annules les sous concert yango. Azongi les sous na Paris awa le 15 juin oyo a tché concert à Kobeta et a programmé concert sous le 22 juillet na Belgique. Donc pour vous dire qu'il y a une volonté intrinsèque de sa part en connivence na pouvoir en place pour na ko distraire diaspora congolaise tobo sana makambo ya mboka pour tout le résoudre des problèmes. Oh déjà tous solution na bandakala. Donc, nous avons répété un concert il a fallu pour pas na héritier Watanabe ba concert wana nyoso balé ezali annulé et désormais ba musicien nyoso ba beta ba musique wana ba yaka wana même ces jours na bon parcours na bon mboka o ekomi ya mbutu pour auto rezoyer a ba salutation patriotique na ye message musu na européen ezali plutôt na ba sportif congolais o ba s'engager na makambo wana bosali la honneur na bino bosali la dignité na bino makambo biso totele mela tolobela keza makambo ba sentiment personnalité ya ba règlement de comptes personnalité tobi maka nous sommes sacrifiés tobi maka tolobaka makambo ya Congo totanga kombo ya Congo partout 24 heures sur 24 tolobaka pour na peuple congolais pour na libération ya Congo to sala ka ngote parce que dans un problème na individu songolo mpakala to sala na poto awa biso to bi via poto ndenge zalaka. Donc, ba maître o bazan babuso ba wana pardon penda bobi mana makambu oyo bola takazaka ya patriotisme ya nationalisme bola takazaka ya résistance ya combat parce que le pays est occupé. Ça fait plus de 20 ans que mboka ne allez occuper et que batu bazali kokufa na pesa ibno ba chiffre 12 millions de morts ya ba viol 48 viols par heure na mboka na eza ba chiffre o biso to enfantangate mais oyo mindele bango mona ba enquête na bango ba pesaka na Kasai awa na Kananga bandeko na biso ba congolais bazokufa ba trouver plus de 200 fausses communes tozolo bela yango te ce qui nous intéresse musique et bêta alors que musique wana ezali vecteur ya distraction donc ezala pona ko bungisa batunzela si je eza principal tobo sa nango poto kene na ba sujet moko ezanga tina le temps wana bango kuna bazosa na bango ba référendum makambo ba carte électeur etc. Tant que Sutuka, tu as 2019, Kabila Rosalara wana parce que jusqu'à preuve du contraire, équilibre à force n'a pas établi. Donc à régner car dans salle. Donc la conscience appelle la biso zali patriotique. Ils allaient pour un peuple les gens partout bozali. Message n'a pas ça surtout na maître et oazo makele le partout zaloba. Sangona et panzani trop ko obligé surtout le bamarambu o to ebité. Histoire na yo na kingasani to ebi on na chango. Petuana Madova Oboma to ebi li solo wana to ebi peke nengo ki maka ngola po ya na poto donc na minute oyo toza ko établir dossier sur yo tozo ko contacter Ofra tozo contacter ba préfecture nyo sur la France pour ba retirer au mukandana parce que allez assassin Oboma Moto nous sommes déjà en contact avec la famille de Madova na Kingassan et Petuana za chargeur na Kingassan bison soto ebi donc masolo ne ko zonga skona mais ça po soki toza kotala ma mususu tozo tika etala esalama bozozo ba zèle ba trop de zèle pour bosala ba n'importe quoi bolo ba n'importe quoi musique tango kanga maka na poto churambo ma ozalaka te chatumba bozalaka te tango boyaka na combat au combat déjà comme kala mpeve na yango esala ba bagaille ya danger
makumba yaka achaka makelele belé boka kaya lo bara lisusu jibem piana o ayaka na baba lo belé les lois koma ko senga pardon donc ba petit na ba fali na ba héritier baza ba poids plume to ko annuler bango sur le plan administratif et to ko annuler bango dans la rue yango tozo la lo balango sous les 22 juin oyo pardon les 22 juin oyo ezali décrété jour férié pour la diaspora congolaise nyonso donc rendez-vous na biso nyonso à Paris grande marche patriotique démonstration de force Hippolyte Kanamba alias Kabila doit dégager nous allons marcher contre les massacres qui s'opèrent qui se perpétuent au Congo marche robanada 16h na Château Rouge et aussi là na Pigalle donc à partir à 16h le 22 juin biso so rendez-vous za kuna pona yo assassin wana oyo boma mutu na Congo Petit Mado va akufa ya chargeur. Yeba le dossier na auto tiango na mesa nous allons te finir. Yango zo mo tozo senga ba frère nyonso ba congolais ba maître ba sportif. Bola sa dignité na bino bo la biso ba médaille, bozala ngana ebi na sport ekola kozala calme. Sportif abundara na libanda balabala te sportif abundara na tatami. Abundara po za zo médaille azo ceinture. Abundara na balabala te pina mboka o ya poto. Sportif soro mo bunda, ozo risquer belé. Donc makambo ya combat o bolo bakalo trop te so boyebe bandeli pe suka na ngote kati na ngote nous allons te finir o nyo so kota na jewana ndena epsino sur le plan administratif c'est-à-dire à travers l'état trop vidé et puis na balabala trop vidé nous allons mobiliser les Congolais contre Kabila de bosepela te Kabila va dégager combat d'habitude ça départ ya Kabila donc nous appelons toutes les énergies possibles à Congo et se diriger vers Sansouane à départ ya Kabila na occupation. Donc makambo ba distraction etc to lingi yango lisusuté bolanda exemple ya ndeko na biso champion El Toro Yuri Kalenga boka makambo alobi soko za mutu esalaka ozana motema loko ngai loko batu nyonso ozonga mutu pendo kolobela mamambo kana oloko ta ba distraction zangatina alors que biso on a besoin de concentration d'énergie boki leader d'opinion c'est que nous demandons à tous ces musiciens là ba o bazana aura na peuple ba loba yango Yuri Kalenga muchafu champion Toro lobi donc ceux qui ba musicien na biso nyonso ba jibe ba wera ba papa emba ba fali ba héritier ba frère ba so ba omkolo ba dengo la bokani siteke 10 millions de Congolais ba na Kinshasa ba obima ba la bolanda bango problème na chose la musique te to kanga musicien ngamo na zandulis na beta guitare na embaka ba master belé baza musicien ba shubeka ba kolobango naza ba master dakumu daza master nga malika comme pasteur ba master belé ba musicien bazali des amis to botami to kola ensemble mais tant to télémelo ko on ali par regain en patriotisme parce que le pays est occupé et le pays a besoin de tous ces enfants qui excellent pour na ko bouter occupation hors du territoire congolais. Musala to sala yango yango to kanga musique pour na éveil patriotique et puis pour na conscientisation. Donc musiciens nyonso sont en distraction. Ya ko yembela ba to ba bêtises ko lo ba biloko moko pour na perversion. Nous allons les mettre hors d'état de nuire. Et nous irons jusqu'au bout. Combat auto-signé et yo ça veut dire les gens qui biso ba tout ba pesa biso permission pas bande qu'on a biso ba résistant ba combattant patriote to lo baka. Ba ebi pourquoi ba tika biso to lo baka parce que nous avons donné notre vie. Donc liwa to banga ka yango lisusu te bokoy ko agresser zoro bilel bosala obolingi a ok namno tina suka ata bobo mingai bo mon esprit nange bosala musala. Donc le roi faut ça la clair entre nous. Combat ezali contre musique, ezali contre dépravation des mœurs, contre distraction, ezali surtout pour nako inciter l'énergie nyonso ezako exceller na Congo et tirer minduki nango vers occupant. Parce que essentiel les ali ko dégager Kabila ils ali ko sala aide humanitaire te parce que bozo mabiso bosala kanini diaspora congolaise muteza ko faire vivre Congo ana vous savez par mois qu'est-ce que la diaspora envoie au Congo budget l'État nous a 4 milliards sur 4 milliards de dollars. En 2011 nous sommes allés jusqu'à 11 milliards de dollars alors que budget mbogala 8 milliards de dollars et bozo tuna diaspora basala kanini boibite biso muteza ko faire vivre Congo ana lelo mboka na bino l'état nous appelle ça mbongo telo monte tambola et bozo ka tout ça ba œuvre humanitaire on n'est pas là ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui est la réalité moko nous devons libérer le Congo donc ba yakuza ba musicien ba leader d'opinion ba acteur ba artiste to bengi bino nyonso boya pour na cause commune za cause ya peuple za cause ya ba individualité za cause za ko engager 81 millions de Congolais za cause za ko bunda contre génocide au Congo, contre occupation, contre ba viol, contre ba massacre et à peuple congolais. Et ça cause o ezali ko bunda pour na ba idée progressiste. Kozongi sa congolais mutu à vivre le roi mutu, aller à 3 fois par jour.
Voilà cause na biso place ezali. Mengu mengu ba omona kimbirikiti. Ibobo.